Bonjour, sœurs et frères et internautes et partout où vous vous trouvez dans le monde. Ezali oya bino mama Rosette, la fleur d'Ambour. Naye lisusu lelo liboso na bino pona kolobela sije oyo. Tosi tokata ki kututi sije yango ya mariage oyo esalemaki na église ya pasteur Walesa. Ya ndeko na biso James na mwasi na Christine. Tosi tokata ki histoire wana tolobela rango pe isusu te. Mais, à notre grande surprise, bango moko basali émission et que moi si Azan Azemi il y a 5 mois. Voilà. Mariage wana yuti ko salema awa il y a même pas voilà, il y a même pas des semaines, des mois, pardon. Il y a même pas des mois, ba yuti ko sala mariage, bi moko bo monaki ndenge bato bande ko lobela ngo, biso to lobela ki likambo ngo. Et puis voilà, on a essayé d'expliquer hein, comment on le peut. Et puis tokata kinabiso. Donc tokata kinabiso histoire esili babana na bango, bavana na bango et pas ya parrain na marraine na bango. Voilà, tokata kinabiso. À notre grande surprise na utiko za ba vidéo bato ba otindelanga basali isusu vidéo bango mibale bazo lakisa. Mobali James azola kisa mwasi na Christine ke Azan Azemi ya 5 mois. Bande konanga ba congolais tant musu boloba ozolo bela likamba batu ndenge notali etali opwane tozolo bango parce que bango moko ba memaka biloko na bango na media. Eza lokola YouTube eza lokola table mutu alambi ayeko tia na mesa po batu basani baliati. Alors biso to kolobela parce que bango moko ba memaki yango likolo ya mesa ba pesi biso to lia siko to ko molobela likambo yango ba ye komatse su biloko na bango likolo ya mesa po to lia lisusu. Alobi mwasi Azan Azemi ya 5 mois bande konanga ba uti ko bala ya même pas 2 mois ba uti ko bala to siko to uti ko lobela likambo yango awa ya pas longtemps. Dans notre grande surprise aye lisusu alobi mwasi na Azan Azemi ya 5 mois mwasi na yaki na juin so ki mai. Muto ayaki na jeune son qui met en cause na 5 zemi ya 5 mois c'est que ayaki na zemi yango penza na kati ya sac hein. Et puis histoire kutu ya zemi kutu zo intéressé nga penza makasi te place nazo kende bo comprendre le na okoma. OK, moi si azana 5 ya 5 mois na video wana oba uti ko tindela ngai lien wana batindeli ngai ya video ya salaki alobi bazaki ko souffrir le rabala ki moi si na yeto mona ki ba video denge scénario angwele kaki biso soto monaki mais alobi avant atia mwasi na ezemi donc na église na bango ndenge to monaki na ba video ba pesa ke mbongo akendo bala abali pe abengisi mwasi yango na Kishasa l'air mwasi akomi na kin ko uta mbunjimai l'air mwasi auti mbunjimai aye na kin l'air mwasi akomi na kin bake ko fanda na lupango wa famille. Bafanga na lupango wa famille ti baye ko benga na bango na lupango wa famille. Babandi ko telenga na ye na mwasi na Christine azo benga ye moko ministre ya santé. Babandi ko telenga na ministre ya santé bakende boye mabe bazonga boye mabe frère moko ya église na bango oyo basalaki ba bénir mariage na bango ya pas longtemps. Frère na bango wana ya église a yambie pa na ye akomi kola na salon ya frère wana. Selon ba raisonnement nanga na oti ko pousser na moni c'est que ce qui frère église afandisi yo et pas na ye comme ko lala na salon c'est que église nyoso yebi ke ozana difficulté surtout pasteur c'est que pasteur a yebi ke ozana difficulté yango ndo ke ko vanda et pas ya frère ya église et surtout que asala comme ça la église a matsaka baba chez dimanche et tout surtout monaki na ba vidéo ba ote ko lakisa. Voilà, alobi akoma yeko vande pa ya ndekone église, ba vandi kuna ba komola na salon. Donc ba komi ba Salomon, yé na mwasi na ye. La question que moi je me pose, nyoso wana ba pesa ki mbongo alibala ki abali. Nyoso wana ba komola na ba salo ya bato. Église eyebaki to eyebaki te. Pourquoi bazuaki bango wana te? Alobi to souffrir nga na ministre na ngai ya santé. Ndenge obenga mwasi na ye. To souffrir to lala na ba salon, to lala libanda. Place ko vande zate na sina bengisa ki ko uta mbunjimai. Mo ena sala autrement ezate, ndako ya kotia ye ezalaki te. Moi ma question est que
Pasteur na bango ayebaki to ayebaki te ke mondimio azo nyokwama po na suka aya kosalela biso scénario oyo basali. C'est là où moi je me pose franchement des questions. Là natala ki vidéo anobi mais bato yo bazo kumba biso wapi? Bato yo bazo kumba biso franchement wapi? Alors, alobi ba komi ko vande pa frère wana na salon ba nyokwami ye na ministre na ye ya santé, ba nyokwami lelo balale pa frère lobi pa frère ba comment ko la nas no bazalaki ba Salomo ndenge bomona ki balati bilamba wana esalaka une semaine ba uti kozala ba Salomon de bazaki ba Salomon moko bobala na salo ya mutu moboy alobi le boss la kana salo wana pour ministre de santé na ye azui zemi lera azui zemi ekomi 4 mois akesi kwa bimeli pasteur na bango ayebisi papa opesa kinga mbongo akobala na yaki na mwasi mais mwasi awa place ya kovanda biso tozaka na yango te yango moni mwasi nanga akomi na zemi na zeba kuto eloko akosala te aza na zemi so bolandi boluka video wana ablobi lerka ayebisi pasteur na bango bongo pasteur na bango mbala moko ayebisi kende na zandu kende osomba complet bilamba bengi bato bengi na ser wana oyo bato oyo batelemeli bango lokola ba parrain na mobali na ye bengi bango expliquer bango alobi préparation ba cérémonie nyonso wana esala kaka une semaine. Donc une semaine à préparation au moment où moi wana akomaki depuis c'est pas mai juin juillet akomaki na Kinshasa tout ce temps là les bazaki souffrir. Moi ma question est église eyebaki te po na suka baya kosela biso cérémonie wana. Église eyebaki te. Voilà, tozo kene malem. Alobi, alors, passer à ibisi, kendo somba bilamba ba pesi mbongo, ba filmer, ba kabeli voiture, ba filmer ye. Azana ndako ba lukeli bango ba parrain, ba ke face bango ndako ya parrain. Donc ba fandika wana quelques jours avant mariage. Alobi lera yebisika passer na yeke moi sinana zemi, ba moko ba komo préparer ba mariage. Obi kende ki mbangu ya ndenge moko. Do esalika une semaine. Le 14 wana ba yeko balisa bango. Alors, moi je me posais la question pourquoi la fille plairait et maintenant j'ai la réponse. Donc la fille plairait pourquoi? Azaki komi tuna. Kala nyoso do vandi wa toza la place ya vanda te. Leo to komi na protocole munene boye na ba soda ba garde du corps bani l'église tondi batu. Bazo ya koyembela biso bakabeli biso na mamitu ka bakabeli biso na bilamba na makamnyoso na place ya kovanda kana minito atanga na olela. Donc elle est là qui est un scénario moko c'était pas préparé quoi. Elle est qui bien préparé que la fille elle n'avait pas de choix, elle était obligée de pleurer. Azul la peut-être zemina e wana outile yango peut-être na mboka na bango abando e batendenge nini peut-être mobile azul ka ndenge mtsamsa ako le passer ako yoka ndenge na tamso ba koloba te to ko beni su bino te bona boy mais à comprendre te mbala moko azana zemi pa ba memi bango na église ba honorer bango ya ndenge moko eza lokola mwana mwasi o memi zemi epa na bino na lopango oyebisi mama abino ke mama na za na zemi mama bino yebisi papa bino siko organiser fête munene. Ba organiser fête munene ya koloba tozozela mwana. Oh yo bande ko s'attendre ke bazo benga no peut-être na ndako. Moi ma question est que bazalaki koyeba ke batona ba souffrir baza place ya vanda te ba koma ba Salomon to mutu moko te ayebaki ke ba koma olala libanda. Ba esko ko sela bango cérémonie o sketch bomona ke le kaki wana ya munene ba pesi ba laksa na ba video ndenge bazolia na mesa bazolia na ndako villa ba ke fa bango na villa alobi ye moko papa wana soki James alobi biloko nyoso wana e ba préparer yango pendant une semaine kaka pendant une semaine. Et puis ba ko se retrouver na honneur nyoso wana bango babande ko lala libanda yango mwana mwasi auti ne na mboka ako kamwa ti ako banga yango mwana ki abande ko lela na ye azo comprendre te alobi nazo lota oto nini biso to lala ka bato za biso ba Salomon lelo to komi na ndako boye to komi na ndako ya batu boye ba fasi biso na ndako ya batu o bazana mbongo boye puis honneur nyoso e salemi. Moi, ma question, est-ce que pasteur ayeba ki ke balala ka baza ba Salomon na salo ya ndeko moko boye to pasteur ayeba ite?
Et puis Dédé, bah église de réveil normalement ce qui moi si azana zemi boko bénir mariage te, mais James a lobby ango à haute voix. A lobby na kei na yebisi pasteur na biso ke moi si nanga azana zemi il y a 4 mois pasteur mbala moko abandi ko préparer mariage. Aye ko préparer cérémonie wana nyoso bomona ki wana pona ko honorer je ne sais pas quoi. Dans tout ça alors qui a été honoré? La femme enceinte, le mari qui souffrait avec sa femme ou les pasteurs? Pour na honneur et église, je ne sais pas. Si ko baye ko bali sa bango ya mbango, place ya ko vendre des autres, ba kabili bango kutuna mutuka. Si ko mtu za Salomo la na salo ya mtu bo pesi mutuka po ke na ngwapi. Ba pesi mutuka ba sala ici mariage ya munene, ba filmer ango en direct à monde entier, voilà. Au moment où mutuana a sali plus de c'est pas 5 mois na Kinshasa za ki na place ya ko vendre te. Et puis église wana batongi yango lelo te pastor na bayebani na lelo te pastor na mtu apesa ki mbongo ya dot. Comment ndenge ba hypocrisie ya mboka biso ezalaka? Siko soki intérêt na yo ezali privilégié te tokipa na biso te. Lero moni ke awa soki na beti siko numéro oyo neni na ngai ba intérêt nange kozala honoré. Donc je serai honoré na kozala batnoso ba kolobela ngai. Mutu yo so amona ka intérêt na e congolais. Siko ere wana pa fete bandi makamu nyoso ba dépense salemi ba ke ba pesi na ba parrain. Mais là moi c'est ayaki. Pourquoi ma pesi ba on place à vendre? C'est ce que moi je me pose comme question quand j'ai vu ces vidéos là. Siko wana siko tolo ba cérémonie wana nyoso ba théâtre nyoso wana leka ki wana pendant journée wana mobimba na ba vidéo na sona ba lakisa biso. C'est que ezala ki pona ko honorer église ou honorer la femme enceinte. Oh, il y a une église de réveil na zemi et puis ba honorer libala. Ezata catholique qui était au tobabiso sur la catholique au na zemi no kepe obali. Na église de réveil et puis pasteur était au courant. Ba yebi c'est pas James yemoko bo landa bo luka vidéo wana. James yemoko e alobi ezaki na moi si moko boy fi moko mto asala ki na yeba vidéo na yebi na nga ba kombo na bango te aute so ipoto so biloni na. Ba sa na fi moko vidéo wana. Alobi leka na yebi si papa pasteur na biso ke moi si na nga za na zemi. Oyo azui na ki Salomo. Donc moi si azui zemi na ki Salomo. Ce qui peut azui, ce qui peut ayaki nango parce que ce qu'on calcule peut bien ayaki na juillet, ba balani ce qui na octobre le 14 octobre, a comme na zemi déjà 5 mois. Allez-y comprendre. Peut-être ayaki na zemi na ye, peut-être peut azui yango kana ki Salomo. Ba azui zemi na ki Salomo ala na salo eno mbal na ye. Les kabake ba ebisi pasteur c'est lo James nazo zongi la maloba James alobi ba ebisi pasteur que moi si nanga za na zemi mbala moko batindi yake ndo somba bilamba na zandu bota la video wana batindi bango ba kendo somba bilamba na zandu ba bengi batu ba bengi ba parrain ba bengi batu nyoso ba bandi ko filmer makamna bango ba changer bango ndako ba bisi bango place bandola na salon ba ko tia bango na ndako ya riche moko boye so ki paye église te to yebite ba ko tia na ndako ya riche moko boye ale ba komo filmer ba komo présenter bango. Et tout ça, ça profite à qui? C'est la question que moi je me pose. Si quoi, basala qui cérémonie nyo so wana po e profiter na nani. Et puis église de réveil ya wapi o bomona ba bénir mariage moi si azana zemi. Il fallait poser l'attaque à si abota. Il fallait toser la abota, ta linga ki abota, ne le raboti après ko bota bo bénir mariage. Pourquoi na zemi? Pourquoi cette rapidité? Pourquoi toyoka ki likambo ya dote te toyoka ki nini te to monika ba video comme bimana o ba pesa ki mbongo kaka le jour ba balana. Mbala moko mariage ya munene na ba garde du corps na ba soldat ba militaire ba policier bazo bat bazo kengela église plein bazo peut-être bazo lela. Mais ozo mona mwana mwasi azaki ne loko lobate. Abandu kokane kolobe loko te Christine abato outine na mbunjimai. Aye ko se retrouver Salomon na Kinshasa. Na salon. Akomola na salon do. E bano lekele atouti na salon to komi awandeni. Alors je comprends pourquoi la fille plairait. E bano lekele bi batu nyoso bazala ki wapele to souffrir lelo sikoyo batu nyoso ba bimindeni. En tout cas ngai video wana ete ingaka eloko wana mibale ya liboso. Cérémonie wana to basala ki wana. Mutu a souffert pendant des mois et des mois, plus de 5 mois, plus de 6 mois zaki na Kinshasa. Azana place ya kovanda te.
mutu pe apesa ke place ya kovanda azate. Et puis chaque dimanche, et puis chaque jour, abando ki na église na bango wana, kotanda ba bash wana, donc babando mona ye. Et puis baso mona ndenge ya souffrir, aza na place ya ovanda te na mwasine. Aki ovande pas frère église. Na mwasine ba komola na salon. C'est lo ba dire na ye, ba komola na salon. Et puis l'air ake ko yebisa pasteur que mwasine aza na zemi ba moko ba sali bango cérémonie wana, ba préparation salika une semaine et biloko so na bomona ki wana, ba luxe no so na bomona ki wana, eza préparation ya une semaine. Na mutuka ba kabeli na makamno so préparation ya une semaine. Ezalaki po esala honneur ya nani? Question na otuna bino. Boko melanga ngona commentaire. Ezalaki po esala honneur ya nani? Et puis Dédé, comment na église de réveil? Ba église na biso ba benga ka binzambe nzambe. Comment ba église de réveil na église de réveil ba ko bénir mutu na zemi? Ezate ke yena mba ne ba bombité. Mo ba na lobi ba yebisa i pasteur. Ayebisa pasteur na bango. Pasteur penza ayebi ke moi si o azana zemi. A bénir mariage ndenge nini? Et puis mariage comme ezate ke les zemi ceux que ça 2 mois 3 mois c'est autre chose. Zemi comme 4 mois ceux que comme déjà moana. Baki o bénir mariage yango ndenini. Ba bénir mariage ndeni mutu aza na zemi ya 4 mois. Ezate ke o ba conseil pasteur ayeba ite ayeba ki po James alobi ba yebisa ye le kale ba yebisi pasteur mbala moko ba préparation e bandi une semaine après mariage e salemi le 14 wana octobre. Bande kona ngai. Pona honneur ya nani? Et puis troisième question zemi wana eza ya nani? Est-ce que moi na wana ye na zemi te? Ata soki azui yango wana ba nini wa ba cérémonie nyo wana esalemi pona zemi ou bien pona libala et puis à l'intérêt de qui? Question nga nazomi tuna franchement na joli yango réponse te na ba commentaire na bino bo essayer peut-être hein kokoma ma finga te pardon biso to lingaka ma finga te to lingaka ma finga te. To lingaka to réfléchir na bandeko oyo balingaka biso balandaka biso to réfléchir na bango nzela moko. Moi si aye asa soki 5 ma ba pesa ki mbongo ya libala to boy te poto mona ki ba vidéo ba yeko lakisa biso ba pesa ki mbongo ya libala po asengaki. Ba pesi mbongo ya libala akiti pe mais be vidéo ezate lere akiti lere pe akeko bala vidéo ezate. Azongi na mwasi na Kishasa vidéo pe ezate. Alobi ye moko akomeli na ndako ya famille. Na lopango wa famille ba bengani bango na lopango wa famille bakio babandi ko telengana yena ministre de santé ba ko se retrouver et balala kuto ata libanda ba ko se retrouver sikoyo epai ya ndeko wana azali ndeko ya église na bango o place ba benire ye wana l'air muto azo yamba yo epai na yo bosambela la place moko pasteur na bino aza informé te ti olala kana salon alobia bandola na salon yena ministre de santé donc ministre de santé zemi aza nango azoli yango Salomo azoli yango na salon boko pesa mwana na kombo ya Salomo hein. Et puis l'air siko passer ayebisi passer que moi si nanga za na zemi nde ba organiser siko mariage on eza siko organisation wana ezali na profit ya nani eza na profit ya nani organisation wana nani ngo profiter na ngo to privilège aka ba intérêt na biso ba congolais to za matata to privilège aka ba intérêt na biso kaka ya biso moko sikoyo ba tie ba caméra ba tout et tout li solo kutu ya ki Salomo ebeta makite na kati kuna bazaki ozomona kake ba vina histoire ba vie des ali bo sauter ba vie de moko bo ezali bo sauter. On avait remarqué ça dès le début les tolobisa bino yango bandolo ba boko ta makambo ya bato il y avait trop de vide. C'est comme la vie d'ango ba comme fungola ngo bango moko hein et comme isko azana zemi à 5 mois ba oti ko bana ya même pas 1 mois a comme na zemi à 5 mois ndeni abi pe babala na ki azana zemi déjà ba kende ki ba yebisi pasteur a eko bénir mariage na église de réveil ba béniraka moi si azana zemi ba béniraka mariage ya moi si azana zemi na église de réveil na binzambe nzambe ba béniraka moi si azana zemi hein ndenge babenga kango babinzambe nzambe babenira kango mwasi azana zemi non ce qui est la catholique to que peut-être catholique mais l'église de réveil était to mariage nini mariage civil mutoko ke na zemi na yo bombi yango na mwa robe na mais l'église
et puis batu musu ba jeune musu pe ba sala kango ba bombi pasteur ayeba te mais James a fongoli biso alobi pasteur na bango kutu ayeba pasteur na bango ayeba ki po ye mutu akende ke bisa pasteur mwasi na ngaza na zem pasteur abimba moko kende ko somba bilamba elelele abengi bengi batu nyoso mbala moko ba kabeli elu nani mutuka babandi ko filmer tout c'est lo ba dire na ye ya passe hein privilégier nos intérêts wana biloko ba congolais to privilégier ba intérêt trop ya biso moko siko mwana bato wana azana zemi to ngito yeba bande ko nanga na biboko mo nanga ba commentaire zemi wana ayaki na ngoto azweli yango wana po 5 mois ezawa 5 mois et puis comment boko bénir na église de réveil peut-être nga na ebité bande ko nanga boye bisangai eza mutuna eza vraiment mutuna comment mutu azana zemi ya 5 mois ya 4 mois bako bénir mariage et puis passer aza informé ezala bongo na réveil biso to sambelaka mais en tout cas ba venir mutu na zemi na église na zemi oh exacte ko ba bombi passer ayebi ezalaka et puis de trois les babande ko telinga na Kishasa bato ba pese mbongo ya dote ba yeba ite siko ba benire bango ba za place ba ko zonga ki Salomon na salo ya mutu wana bi ba ko vanda ke pa ya ba nini ya ba parrain. En tout cas on azala ki o partager na bino yango wana eza ba question eza ba question to me ka to raisonner biso nyonso to luka ndenge nini to luka to yeba en tout cas parce que réflexion et péquicité mutu a réfléchir à rater aza mutu te mutu penza na bo mutu na ye il faut ce que omoni eloko il faut bando réfléchir pourquoi ça se passe comme ça pourquoi il y a ça pour que on me ka ko luka même pas solution mais on développer eloko moko na kati na yo. Le mutu a réfléchir à rater amoni ke eloko le bia eza la bongo etalinga te eza bo mutu te. Un homme intelligent, un homme là nazo beza mutu nyonso. Un homme intelligent na eloko nyonso amona ka liboso na réfléchir à liboso na ngo. Oh, pourquoi boy? Moi maintenant quand j'ai vu ces vidéos, ba uti ko tindela nga lien nango, je me suis dit na tali yango bandeliti suka. Moi si na aza fier azo prendre, moi si na nga zemi, to kende ko yebisa pasteur, de pasteur a lobi boy, to nyoko makanga na de santé, no ministre nga de santé. To zane ko la na salon. Si qu'on na suka na komituna bo bandola na salon bato ba pese bino mbongo kendo bala pourquoi ba pese bino place au vandate okomola na salon ba bengana na famille to boite ba ko vanda na salon siko muto ka obimisa na muto siko église ba eba ite ko ofanda kana salon na muto et puis dede comment église de rêve ba ko bénir mariage ya muto azana zemi ya 4 mois et soki 4 mois et demi soki 4 mois et puis moi si wana est-ce qu'il y a qui na zemi ne wana te. 3 questions nga nazana wana olinga to réfléchir na bino franchement na ko pesa bino réponse te pour nga naza wana pour no pesa réponse te eza ba réflexion nga oyo ekomela nga et puis na tindeli bino pe yango hein voilà bon me kapé ko réfléchir ndenge nga ba réfléchir pour la likambo yango mariage wana esalamaki pour na honneur ya nani cérémonie wana to mona ki wana nyonso wana to mona ki leka ki na journée wana tout ça lix bazola kisa ezaki pona ko honorer nani. Et puis pourquoi? Mutu aza na place olala te. Bo honorer, bo sala ba biloko minene ndenge wana. Bo kabele na ba mituka. Mais mutu ko piquer Christ. C'est pourquoi la fille même plairait. Christiana bande ko lela, o lela te nini. Abande ko lela po bande ko lekela ye na zemi na ye aza besoin afana na saloise la ba sisa ko tala ba novelas ala na ye, bo ko telemisa ye bo se ba mariage. Pas si, hein? Privilégier nos intérêts. Congolais matata. Eze kapona ko privilégier ba intérêt. Ko honorer église to ni nango. En tout cas, question muke nazala ki nango pona wana. Na video wana o basala ki na ndeko na biso moko ya mwasi na ebite balobi soki aute na poto asala na bango interview dernièrement awa azo loba penza alobi no ngai a expliquer penza ndenge ba bande o souffrir na Kishasa une semaine avant le mariage bazaki la na salon ya mondimika ya église pe batunyo na ba parents wana bazala ki na église wana pourquoi mutu moko alokota ete kaka lere siko ekomi mwasi na azana zemi siko ba komo honorer siko bazo honorer nani. Parce que honorer na mariage wana franchement moi je me pose cette question pardon
on voulait honorer qui là? Et puis on avait honoré qui? Ou bien ezalaki pona kosala pibe ya nani? Ya église. Ezalaki pible ou bien nina. Vraiment, na mona on lokola théâtre. Moko boye sikoyo, à partir ya biloko frère James alobi, bazaki souffrir. Bola na salon ba Salomon. Et puis boseli bango mariage tala munene ndenge wana batungi kutu bazoye bate ba banda wapi basuka wapi. Lix ya ndenge wana. La fille avait raison de pleurer. Attends na rolela. Na zakola na salon mtabando kipenga telelo sikoto komi na zemi mariage komi ya ba bloko bo sala la biso nyoso boendeni na mutu ka bopesi biso. Nzambe na totika nzambe na batu na bandeko na ngana tiki bino réflexion mukeka na bando lingana sala na lobaki na koluka solution na ngote na debi na video na ngana lobaki teke na koluka solution ka bango na banende ko na o partager na ba o ya ngai ba o ya biso o batala biso na partager na bango ba nini ba idée oyo ngana bimisaki ba na kati kuna ba raisonnement o ba ko réfléchir sur yango. Donc yango wana franchement je sais que na bano comprendre que mariage yango dès le début mais na la na comprendre yango pesa lisusu te siko yo nde na comprendre yango lisusu penza te na comprendre yango penza te franchement et bano lekela biso avant mais oyo penza nde elekeli nga siko lisusu makasi na zebe lisusu te siko honneur wana babande ko honorer nani comment moi si azana zemi yeba déjà na église ba kende ko telemisa ye liboso ya cher et puis bazo balise na ba alliance alati pene lamba ya pembe. Tout ça na kati église ba église de rêve na binzambe nzambe ba sala ke loko wana ta na ebite soki bandeko ba sala kango boye bisanga ponga peut-être nga na ebite moi je sais que ba sala biloko wana ta ba sala kango te il fallait oser la mwasi ya bota et puis dede bazaki na place au vanda te my god na comme izongela kutu OK na tiki bino bandeko na ngai ba réflexion nga nazaki nango yango wana to meka peut-être mutu na mutu réfléchir na ndenge na ye. En tout cas, na yeko zonga la vidéo parce que bango moko ba memi yango lisusu na media biso pe toko lobela kaka po ba memi yango na media awo bande ko na ngai na tiki bino botika la malamu to kutana na prochaine vidéo. Bye.